ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yangoyo. Traitement nyonso ezali oza mutu aba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai, ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu angwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boyete boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yangoyo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele biska biso bizu bino nzambalo la ebako pambola bino bande konanga. Voilà wana mama leki na bino la danoise voilà toye bino mo boye bi toza na problème na kati ya communauté ndeko na biso asili kotika biso na kombo ya Mélodie ebele zolobama botali na ba chaîne botonda ki parti par là ebele ba komi koloba o eza maladie boye bamsusu o malaria bamsusu typhoïde bamsusu pe balobi 4 lettres sida toko marché bamote bamsusu balobi kutu mwana mwasi mo na kombo ya mamisa iparitre yepe mobali kutu apesa ba maladie bazoloba pe mobali yango asili pe kokufa kufa pe donc bandeko nanga ba rumeur ezaka toujours ebele ce qui muta kufi il faut qu'à toi accepter surtout ce que artiste oza muto yebani en tout cas bande konanga barimer et bimarakaka mais biso vraiment to netinga la danoise na linga kai tellement mingi ezo sala passe na motema na ndenge akei
mais kotala pe baliwa ya ba acteur na biso ba actrice na biso ba congolais mingi eza pe lié na conjoncture ya pays parce que soko tali ba oyo ya ba ivoirien otali pe ya ba oyo ba nigérien soko pe okei bazokufa pe ebele bamaf na système wana parce que liwa eza nango partout mais omona ya bango ata bakufi bazokufa quand même na mwa mbongo omona batiki mwa vie ya bien mwa ndako ya malamu bakufi quand même na hôpital moko ya malamu l'état azozwa bango en charge parce que liwa eza inévitable donc bango moko mpe kuna baokufa surtout ya banigérien mingi bazokufa mpe bazosimba bakisi baliwa moko mpe mystique voilà parce que bandeko na nga na monde oyo bato balingi bayeba na bamonde bastar bamonde banini bandeko ekisi ezalaka makasi kisi penze leka makasi même womona na ba monde kaka ya ba youtubeuses bandeko nanga sans vous mentir il y a des gens qui ont même bazupe ba kisi pona biloko wana kisuki azoya donc ba tubaya lokwa banzinzi donc c'est comme ça mais eloko ezaka na passe na communauté na biso ba acteur na biso malgré ba kisi na bango malgré soki pe atosimbi kisi oza place moko conjoncture pe eza nango bien te bakisi yango pe neti ezo penza komatisa bango te donc bazokufa kana bacondition moko ya bien te kotala vraiment moto lokola elodi ndenge azalaki alingaki nzoto na ye propriété mazokende okufa na bamboka mo boye capital kutu te pointe noire esika ngo kutu alali mbeto ya malungu eza te neti kutu alalaki soki na mabele soki ndenge nini na foto bandeko epesi mpasi na mawa yango bandeko na ngai cause oyo ya kufeli moto azalaki na ye sur place tozotia audio bokoyoka ngo attentivement bolanda audio wana bokebi nyonso bongo bino mo bomona vraiment akufi ndenge nini balobi biloko nyonso ya nzoto ebebaki na kati ya nzoto biloko ebebaki vraiment traitement ezalaki vraiment ya malunga te et puis eloko tokosenga bandeko soki nzambe asalaki tobotama na famille nzambe aza capable ya kosala peke tozokweya na biso mutu ye moko akwei na ye na mokili ou bien asalaki tokoza mpe lokwa banyoka obotami okei na yo okeluka vi na yo place okekufa okufi na yo mutu mpe aza ne kuna te bamoni kaka poso ya nyoka moko ezalaki wana eleki nango mais biso asala ye biso te atie biso famille élargie famille restreinte famille boye mpo na yebaki ke mutu asalami na matière mosusu donc azaka na besoin ke bandeko bazala bakunda ye na sa mabele epuis alobi outaki na mabele okozonga na mabele en réalité soki otali boye ozomonaki nautaki na mabele te nauti na libuma mama na nga mabele yango euti wapi mais soki okufi fo batimola mpenza libulu bakunda yo soki oza maladi fo bandeko na yo bazwa en charge okende hôpital tout et tout parce que nzambe alingaki tozala na communion fraternelle tozala ensemble mais tokomi ko se séparer trop na ba famille tokomi kokata lien wana soki obimi na yo olingi te oza na contact na famille olingi famille eyeba te maladi ozobela ozobomba donc c'est ça oyo okendeko na biso mpe lelo akekufa esika moko boye bafamille baza te parce que soki ayebisaki famille na ye nga sante eza bien te parce que abeli lelo lobi te abelaki bokolanda baexplication akomi na ye mpe mwa malamu aye kosala rechite alors ke Congo wana na Kinshasa eza eloko apamba mwana oyo Elize bazobenga moto liboma aye kolobaki papa na ye aza Paul Olangi David okomona lelo akomi na Kinshasa lobi akomi na Braza otuni ye ofuti combien mpondo okoma oyo nazalaki ka na $40 na change yango na France CFA na baluki boye bon eloko ni ezangaki mélodie ntango ayoki ke noki moi bien conscience ne pesa ke hôpital koto eza malamu te comme si balongolaka batu mayele comme si balongoli yo bongo batu entourage bazana yo lokwa pe baza bandeko na yo te ata bazopesa conseil ta moso koyoka te il fallait ndeko na biso zonga na ye na maboko ya famille na ye ata soki alingaki akufa mais alingaki akufa na maboko ya famille na ye artistique famille na ye biologique ebembe na ye alingaki ezala na honneur mosusu
mais botala lelo ke kufa musika siko famille ezoyeba te na famille pe na ba conjoncture à Congo tout le monde azokoma na ye kaka na vie ya pasi donc bakende kolongola siko ebembe mpona ezonga Kinshasa tout ça est comme complication sur complication mais toyebi ke monde théâtral bazara na bolingo na bango moko boye balakisaka parce que kozongisa corps bandeko en tout cas et comme ezaka sous cher makasi nde bonde ko imaginer yango te eza nango lisu na cher wana te parce que biso touti ozongisa corps eutaki Afrique du Sud eyaki bandeko nanga si je vous dis que on a dépensé que $3000 pour na kere corps elongwa kuna eya alors que ba cimetière kout kokunda batu kaka na métropole wana entre le ciel et la terre mama belé mousseza ba 1500 ba 2000 ba 3000 donc ce qui penza amour ezali atakaka 3 stol bakaka bato neti kaka belle vie kaka nani sila ce qui tumba wana donc baza capable ka 5 à 6 comédiens bakozwa corps wana bayena on a Kinshasa mais loko eza amour ce qui amour ezali bakozwa corps wana bakepi nda bango mo bafuti batike bake bazwi corps wana bayena on a Kinshasa mais bande konanga botika mwasi wana bakunde kuna te azaki mwasi asepikisaki mokili makasi bosala effort aya na Congo ekozala kitoko makasi ekozala pe sengo pe lokumu surtout ya communauté na biso voilà donc natiki bino bolanda audio na bokebi nyonso ndenge nini ndeko na biso asili kotika biso explication nini bapesi na baproche na ye na ba oyo bazalaki sur place bandeko eza facile te eza mawa yango yo mutu oza na mboka ya Angola Congo Kinshasa banzinga wana Rwanda Burundi kutu bon batraitement koma yango pe bien kuna mais oza na Angola oza na bangi ba centrafricain wana ko luka vie oza na Congo Brazzaville soko moni ke maladi eyo makasi ate espoir ya kobika eza te sala makasi zonga na maboko famille et ozala bien to kataka singa famille te singa famille elemba me bakata yango te parce que toza bandeko. Voilà, à bon attendant, salut. Bolanda audio na boke binyoso et ozala kitoko makasi tokutani bakala mingite. Mbongo na boko lo lilo awa. Soki na récupérer yango. Et quand on a ça de martyr, on y est bien. Oya ba dépense na salle ndoto na yo. Yo zala mu. Oya ka ko la koni. Mais ne pas façon de banda mais on débat. Non, mais c'est la photo à kala. Yo na ba poto ko za jouer à kike. Yo za mu. Ouais, d'ailleurs, kala siko. Ya ka zonga na lo mo tena. Yom to solo ba yo penza. Et ta mélodie. Maman ni to ka yo, faut tika na pesa ou tila tu. Et si na yo, so na yeba na ngo ta mbwa moko ta na commune nini, na zo mbwa na boko la po akolinga kusuanga te na ba vie na ko pesa yi. Mélodie. Kwa solo bana ngaboyi. Mélodie to ko Mélodie koya Mélodie bayaka point noir boye bayaka Mélodie na Diana depuis 2019. De 2019 Mélodie bayaka point noir na Diana. Baye Diana umela kate Diana sala presque 2 mois 1 mois 2 mois comme ça Diana zonga ndi Mélodie atikala. Bon kotikala Mélodie atikala avanda na ye bon azaki ne pena bien sincère c'est une sœur en fait tout zala qui nous bien vraiment qui bien na Mélodie. Donc wa parcours na biso partout vraiment Mélodie ndoza langa na ndoza ngati partout parce que ngapi naza artiste donc Mélodie ayekozwa liboso azaki na hotel ayekozwa mena ndaku na Tchétché ezo ndaku na Tchétché pour qu'elle s'installer afin na ye awa na point noir. Bon il y a des fois même ka biso Melo faut bi makin donc yo pena mtozana na pene belé Kinshasa ba yebi faut bi ma Mélodie kana okende na kokino fait ando sa na ba projet ibele pona kokende mais abando okende te na okende pena nyo esila te moi o esila te na okende na ok Mélodie kende. Bon jusqu'à aujourd'hui Mélodie eloko ememie Mélodie azalaki parli peka juste na ndako
Mélodie moi ba traitement moi ba calma kaka mélodie so moi ba kisi ki pharmacie so moi ba kisi ameli voisine na ye aza muwara na tela mélodie ba kisi yo zo mela oyo eza bien ti faut aucun hôpital to kinga na même hôpital na dépenser mbongo na ngamoko na même hôpital muwara na zo mélodie amemi na clinique ya quartier bakina mélodie moi traitement des alakaka pa traiter mélodie vraiment tia komaki na hôpital bakangi so bati foyer de maladie bimaki mélodie abela ki so makasi même makasi abela vraiment makasi izwaki yepe presque 2 semaines vraiment mélodie akoyaki abela ki makasi ba pote bimaki na monoko mélodie baby akondi traitement mélodie ekoma bien. Et comme en un moment traitement, la mélodie a commis bien une semaine, 4 jours comme ça, une semaine, 3-4 jours, pour mélodie est sous maladie. Pourquoi mélodie est maladie? Ndemba moko to memaye clinique na quartier mo pe ka wa clinique mo pe ya bien pe. To memie na clinique wana na point no kaka, to memie na clinique wana donc meke pe ko soigner mélodie, bazong si mélodie 5 chassis makila na jour moko. Wana ezalaki samedi ka o match ya Real Etobeta na Liverpool ba mimi bazo si mélodie 5 chasser makila dimanche maintenant ka o ya lobby oyo nde to changer mélodie clinique ba transfert so biti aka o ezaka na bango te batini so mina na hôpital ya munene to comme na hôpital ya munene donc presque lobby toute la journée to zaki ensemble to passer journée na mélodie to zo sola na ye mélodie azo loba mais tant azo loba sentir que moto yo azo ba bien ti. Par rapport à docteur bazana ba tele ba pomeza ya ko beba ba pomeza ya ko pola tout là donc moi ba kisi si to zaki piwa na clinique on a toujours mélodie azong ça na 2 jours azong ça plus de 10 chassis à makila na 2 jours makila bazong c'est makila zo sila na nzoto ba tie makila zo limwa na nzoto donc 10 chassis makila bazong c'est na 2 jours makila na mai donc mélodie subo sula na tu sens que muto aloba donc malobé bi maman azoloba na pema donc tala bona bia donc presque na bandeka kulela ngava na bandeka kulela tono sula na ye na consoler na zolela na konsona lela na kolonga kuna ba 20h na longwe na zongi ndaku na tiki bango na bande comme so bazaki pe wana wase mo pe bazaki pe wana garde maladie donc wa bando uzaza pe na mélodie donc si ba iner ne na ezo appel ba iner ba ebenga ke no mélodie akufi nenga ba iner mélodie akufi mélodie akata motima ba iner to ba iner wana maintenant ya lundi to la mukatu comme lundi mélodie akati motima donc to kendaki wana na tongo to ziko ka mélodie to ke to chi maintenant na la moque tu sais à la moque grand hôpital ya Point Noir wa vraiment na minute mélodie aza suna bisote vraiment. Donc, ils ont artiste espoir petit poids. Donc, moto vraiment, parce que la mélodie, air nyonso, nous avons mélodie air nyonso vraiment. Pour n'angai, on a douleur moi ya makasi. Pour les mélodies, kufana kishasa bale la mélodie ne balele ba diana ne balele ba artiste mususu. Suko na mboka mopaya botoye bati. To suka wapi to usa ndenge ni na mélodie. Usa ndenge nini mboko yo mboka mopaya musika. Bon, en fait, que mélodie, c'est leur explication. Où il y a mutatik saka mélodie théâtre zalaka papa moi nae panika. Que yebi mélodie a sali impact a régner dans monde théâtre wa pena za théâtre té à lelo théâtre pena moment ya CD. Il était comme moment pena major zolo bazo produire. Mélodie a ozo mobali, atik saka mobali na atik saka mélodie théâtre. Mobali na mtakoma s'occuper na mélodie mobali comme azagi na moyen nde asa mélodie tika théâtre pour mélodie azagi na vie bien mélodie pena na vie moi pena lix mélodie asa nini atika théâtre bon problème ya déception ya yina mobali wana to mobali na décevoir yinde kulonga mélodie ilonga kin ya Point Noir akima mena kin bon comme déception tika sa nini abima na libanda mboka nde mélodie abima libanda mboka ayo kofanda mena Point Noir. Mais tous les temps, mélodie qui n'a Point Noir, en fait, comme ma mélodie comme kin lelo, les mêmes journées, les mêmes jours, on a bando autant mon mélodie parce qu'il n'y a pas de mélodie dans la fin nan. Il n'y a pas de mélodie avant parce qu'il y a des artistes qui ont artistes bien sur baye awa na zala na bango tant qu'il y a mo pe artiste leader ya mboko yo. To na préférer bande ko na pe kin sur baye na zala pe na bango ko tela ka bango d'aba artiste mo ba dimisa da mi tout trop.
tu vois. Donc nga nous ana mélodie na Diana ko bayaka ba mbali na Diana si ndi Diana yoko zonga mélodie na Diana na bazoka ma contradiction moko buizala ka mambambo ka ya boss moko bu apisa bango dadi ngoma bon bazwaka ma contradiction ba mambongo basala mo échange de paroles Diana zonga mélodie atikala. Donc mélodie na vandaka à propos ya mélodie zala kaka ki oye moko mélodie ndoloba déception nde ekimisaka ye RDC. Même awa mélodie bando lingana été collaborer na ba artiste awa. Donc il y a un artiste belé so na besoin de travailler na mélodie bando lekana travers la l'idée na besoin de travailler na mélodie ko pour ngana ndo travailler na mélodie na ndo jouer na mélodie na zana bloc belé pour na sala na mélodie. Mais